Naza pasteur na yo pesa yo conseil moko. Na yebite ko critiquer nga na lute. Mais na linge na yebisa yo na opesa conseil moko. Bima na vie ya ko juger mutu na apparence. Israël rataka Yesu pour amona ka apparence na ye. Est-ce que vous yebite que na vie na l'apparence est trompeuse? Oyebi parents sabatu mususu ebimisa ba moins sérieux ebimisa ba chel ebimisa ba lokuta nzoka eza parents maza o bat makanisa te batu mingi ba osakana yo batu mingi ba otonga yo balanda parents na yo mais yo za o bat makanisa kate ma sœur tika na vie ya vivre na parents tala omoni moninga yo tambolane mutu nyonso osepela bolamu no te e olanda mobali anaza na nini te parasa mobali anekosa yo te olanda mwasi anaza na nini parasa mwasi anekosa yo te nani ebiso so mutu alatela mba mukuse aza ndumba qui vous a dit yo lingi batu nyonso balata kwa babranamiste olinga biso tutolata barobe kwa basango po yebake mutu anaza bien fa alata robe te parasa ekosa yo te lelo okabwana na mwasi na likola biloba lo babaninga na yo papa tala oyo yo kina oyo moni c'est des choses différentes na vie na okolinga ko yo kate le musu moninga no azo iniso mwasi na po ebike ye ana mwasi niveau abongo te o mwasi no za kandumba ya za ba preuve kaza ndumba o azaka mwasi entelmeza le passé na yeti ta eza la biso mibali eza basi mutu la mutu ala le passé na ye kozwa le passé a moninga na yo okomisa ngolo kwa le présenter bima na vie apparence l'apparence est trompeuse mwasi na za ndumba po la telo ka mukuse te nale biso ki mobali ana pa sombi mitu kazabi aza maladi lelo commencer mutu ala mbongo azaka na sida lokuteza apparence on a besoin au vivre bima balobaki basalaki kopesa mutu nyonso matoi te batu musu yo pesa matoi baya po ba détruire yo baya po ba baby étoile na yo l'apparence est trompeuse vivre na mobali non vivre na mwasi non soko yebi mutu bien te ko juger ma bête ndeni yo yebi mutu bien te o qualifier ma bé o critiquer mutu yebi te pourquoi o aza passer à lokuta o aza kandumba o aza kesko aza kamoyibi na moyibi pour l'apparence tanga yo yebi ngate o yebi mutu to zo qualifier ma bé poani l'apparence est trompeuse ta yebi sabango omoni mbulo o tsabango mal à l'aise o tsaka banguna no mal à l'aise ti batonga ko po tsabango mal à l'aise mbulo ba aussi sango ba lembate omoni chaque fois ba o critiquer yo ba o tonga yo ba o yina yo ebele ya critique ebele ya kofinga ndebela lipambolo nzamba te kati na yo omoni ne ba tonga ko ebele ndengo ko pambwa mebele la tala komiko sate ozaya yo. C'est votre humble serviteur voyant Jérémie. 081 375 27 94. L'apparence est trompeuse. Que Dieu vous bénisse. Naza pasteur na yo pesa yo conseil moko. Na yebite ko critiquer nga na lute. Mais na linge na yebisa yo na opesa conseil moko. Bima na vie ya ko juger mutu na apparence. Israël rataka Yesu pour amona ka apparence na ye. Est-ce que vous yebite que na vie na l'apparence est trompeuse? Oyebi parents sabatu mususu ebimisa ba moins sérieux ebimisa ba chel ebimisa ba lokuta nzoka eza parents maza o bat makanisa te batu mingi ba osakana yo batu mingi ba otonga yo balanda apparence na yo mais yo za o bat makanisa kate ma sœur tika na vie ya vivre na apparence tala omoni moninga yo tambolane mutu nyonso osepela bolamu no te e olanda mobali anaza na nini te parasa mobali anekosa yo te olanda mwasi anaza na nini parasa mwasi anekosa yo te nani ebiso so mutu alatela mba mukuse aza ndumba qui vous a dit yo lingi batu nyonso balata kwa babranamiste olinga biso tutolata barobe kwa basango po yebake mutu anaza bien fa alata robe te parasa ekosa yo te lelo okabwana na mwasi na likola biloba lo babaninga na yo papa tala oyo yo kina oyo moni c'est des choses différentes na vie na okolinga ko yo kate le musu moninga no azo iniso mwasi na po ebike ye ana mwasi niveau abongo te
o mwasi no azalaka ndumba ye azala bapreuve ke aza ndumba o azalaka mwasi intel mais eza le passé na ye ti ta ezala biso mibali ezala basi mutu na mutu ana le passé na ye kozwa le passé ya moninga na yo okomisa yango lokola le présent te bima na vie apparence l'apparence est trompeuse mwasi ana aza ndumba mpo alati eloko ya mokuse te nalebi soki mobali ana mpo asombi mituka aza bi aza maladi lelo ekoma se mutu ana mbongo azalaka na sida lokute eza parence wana besoin ovivre bima balobaki basalaki kopesa mutu nyonso matoi te bato mosusu yo opesa matoi baya mpo badétruire yo baya mpo babebisa etwali na yo l'apparence trompeuse vivre na mobali non vivre na mwasi non soki oyebi mutu bien te kojuge ye mabe te ndeni yo oyebi mutu bien te oqualifie mabe okritike mutu oyebi te pourquoi o aza paster ya lokuta o azalaka ndumba o azalaka escro azalaka moyibi na moyibi mpo na parence na nga yo oyebi nga te oyebi mutu te ozoqualifie mabe pwani l'apparence est trompeuse ta yebisa bango omoni mbulo otya bango mal à l'aise otyaka bango nano mal à l'aise ti batongako mpo otya bango mal à l'aise mbulo baosisa yango balemba te omoni chaque fois baokritike yo baotonga yo baoyina yo ebele ya critique ebele ya kofinga nde ebele ya lipamboli nzambe atie kati na yo omoni nde batongako ebele ndenge okopambwama ebele tala komikosa te oza ya yo. C'est votre humble serviteur voyant Jérémie. 081 375 27 94. L'apparence est trompeuse. Que Dieu vous bénisse.